siko façon na Bethléem de Yuda kasi na Bethléem de Yuda niki kuko pa makomi na ezalite ah place oyo mwana diaspora ozali ozana yango félicitations matondo yenge ingeta eboto biloko nyonso na toza koyoka ngo boza kolobaka yango kaka boza kolobaka yango bisika euta est-ce que boza ko préparer ba terrain ditango bosili ko koma ete kovana na poto kaka de meilleur de best ça va est-ce que de best ça mona tango yaki ozalaki na nous jeune ozali peut-être neti ngai tozali ko saba pen show na mutu na erwana suki partout lelo tokomi na batata mabandi est-ce que mabandi na biso ezali peza ko représenter ki âge na biso ki année na biso batango to vana baboka diaspora ke batunyo nina ozala ngo na Congo na Angola pe olakisi même mama alikambo awa tozali ko lobela yango yo tozongi na prometaki bino to kolobela mabala libala ezali eloko malamu libala ezali conclusion ya mutu na mabele oyo ozalaki célibataire suka okobala kaka mabala ya diaspora yango to lobela. Premier kokoso observation tozali nango selon ba observation ba analyse oyo tosili kosala biso na bandeko tozalaki en conférence mabala ekomi mwasi na mobali ntango kobala bino na mboka ya mpoto soit boyaki nzela moko soit boyaki nzela moko te ekomi nga nazwi mosala salaire ya ngai ye mwasi azwi mosala mutuka oyo ya ngai ye daye nga nazozwa salaire koleka yo basalaire ekomi ya kokabola ekomi ya ye chambre ya ye chambre ya ngai ngam nalalisaka bana ye mutu akenda kotika bana na classe ngam nafutaka électricité ye mutu afutaka mai ngam nafutaka telefone ye mutu afutaka basapatu mabala ya poto biloko ebomi biso na diaspora parce que tant eza lisusu te po tokwa koyokana te mama na bana yo tia salaire no awa nga mpe na tia salaire nanga awa toyokana tosomba mwa kikuku na biso na mboka tosomba mwa ferme na biso na mboka tosomba mwa ndako na biso na mboka tosomba ta mwa mabele na biso na village na biso wana nina ngo bokoya kobongisa makambo na ntango ekomi yo mwasi babengi yoka na telefone grin ngai mpe nake na wese ino kotinda oyo ya ngai mbongo na ndenge na ngai na modele na ngai na jour na ngai na some na ngai na manipulation na ngai na tricage na ngai na badegrenage na ngai akoyeba te biloko osali yango mbala mosusu bokoyena no kovanda ensemble oyokana te mbongo ekende nango te po tokoki kosomela ata sake na biso ya nsima quand est ce que bokosorganize mpo boprogresse matata nde ekoteli biso na diaspora yango oyo mukolo nini bokozwa ideke tosomba lupango na biso mukolo nini bokozwa ideke tosomba mwa ferme na biso na ntango ekomi ete yo kutu salaire na yoko okomona nga ntango nakozwa oyo ya ngai ntango nakolia likelemba oyo ya ngai ebongo siko soki yo oza kozwa mbongo noza kotindaka bandeko na yo nga bandeko na nga baza kozwa te eloko ya liboso ekoyelanga un zuwa parce que kaye eloko na bomenaki abele ndeko na ye zuwa amonaki milinga ya moninga na eza kopesa kitoko zuwa esalaki ye bandeko nanga soki kaye na abele bazalaka nango bomoko ete grand frère yo oke kosala petit frère yo mpe ose kosala pourkui pa tosangisaka totumbaka mbeka moko nazali sire sasa yipi kaye na abele balingaki kobomana te makila elingaki kotanga te adamu alingaki alela mwana ye ya mibale ya mobali te kasi likolo ya zuwa biloko bandako na biso ekomi biloko ya casa de Kaye na Abel ekomi maison ya Kaye na Abel tokotala bo siko yo muto futaka courant ça va jour okolonga musala mwinde za sukopela te yo mama na bana yo olobete télévision ya ngai écran plat ya ngai ça va courant ekatani nani yango okende kotalaka yango na nini okotsa mai na kati po wakopela mai yango pe facture mai mutu akofutaka yango mutu oyo musala esili kokata na ye okosala nini bana baza kotala mwana yebaka eloko papa te mwana yebaka eloko mama te soki na ndako ekomi mwana akomi koyebaka te eloko ya papa eloko ya mama cette maison a des problèmes biloko okutango na diaspora ebomi biso ekangi biso misu yebisaka ye nani yango atumoni lupango na Congo nani yango amoni lupango na Angola na Gabon na Brazzaville bisika nyonso alobi ke nasomba yango bongo asombi yango mwasi na ye ayebi te mobali na ayebi te bongo ndako yango etongama avec aisance avec luxe nyonso c'est impossible parce que moko akotielo casse vitesse ya kozala moko akotielo bakale azali yo ozwi okomona mpe oyo ya ngai
oya ngai pourquoi pas mosangani kaka oya biso pourtant tokende ndako oya biso ndende wana nokuta mwasi akozwa pe mbongo azotinaka petit frère nanga azotongela ngai ye ndako ngo esi la petit frère akoti na kati ndako ngo na ezala mukanda na kombo ya petit frère mais ce petit frère na lobi okima bete poto kima diaspora kende kuna weno kuta petit frère na ndako na zala kadija babenga ngo ndako na bango eza kuta na buku na lukombo na bango nani zoba pour toutes ces années que tu as travaillé pour ndako ekomi na ya petit frère na yo ya sœur na yo yo kutu na mobile no ba chasser bino wana yo kutu mwana ba liko mona wana te na experience a vitu zangu to mona place mutu atonga ndako grand sœur nanga mutapesa ngambongo grand sœur mutapompaka me mwana nkazi aye wana vaika kikuzeiko bima place na yote pour combien de temps mwana diaspora ko zala zoba yo muto bali me biloko ya mabale zalike oyela kana tamu mabala mwezala ngope mabala manzela nzila nzenga problema libala na diaspora ezali problema somo problema libala na diaspora ezali problema itangisi makila problema libala na diaspora ezali ta problema ezali ko freiner diaspora na ndenge moko ya makasi pour des années et des années c'est impossible pour que jamais ko progresser na tangu bozaya ko kabwana ki oya ye oya ngai oyo mbongo na ngai oyo mbongo na ye o salaire na ngana zwaka koleka yo o salaire na ngana zwaka kubuke koleka yo biloko ekoki jamais kozala ko ngana kena na wese ino kotinda na badeko na ngai na tangu na ngai na ndenge balingela biloko yo mwana diaspora tika emona na teme soki emona ni kufa ntangu fuasa ntangu toko yaka na ba émission oyo poto kabola ba connaissance za ina yango toko yaka na ba émission oyo poto ye sape ba leki na biso mayele ba leka biso ba kulutu meto yaka awa na émission oyo poto ya kosala ba aventure te mingi baza ko benga aventurier c'est comédien là merci nzamba pambola yo mais l'impresario Joachim Zambwana ayaka pa kosala aventure te mabala oto za ina ngo mabala oyo imprudence toko miko bala parce que omoni fi wana za kitoko tokomi kobala parce que afi wana avani na pare za kiwelewele na kobala yete to tikana bala e pasa na ba moyen tikana bala e pasa salaka tikana bala e pasa ka kopesa nga mokanda tikana bala pasa salaka boy na boy mauvais choix na mabala na biso et comme handicap pour la existence ya vie na biso mais mama eli kabo ezali oyo tonto kota sikokati na libala mtu ezali kosala te yo mwana diaspora fitino ezali sombre fitino ezali ténèbre fitino ezali clarté fitino ezali molili fitino ezali liwa kibumpaka nayo kozala kombola kaka babalabala kibumpaka nayo kozala pension yango pe na poto pension etondisaka nango mutu te pension moko te na mokili esatisfaisa mutu ntango bali kokoma koko babesoin mbongo mpe ezali kobakisama kaka bato mingi bakanisi mosoko mikoko keza so na besoin mbongo te ndeko na ngai apprendre na bato oyo totangi mpe babiloko oyo ezali ke toza na connaissance na yango mutu soko aza kokola yebaka ete besoin mbongo eza kokola mutu oza kokoma mpaka baprojet mpe ezali kokoma ya mpaka mutu akanisaka toujours ke naza nanga kovivre pour longtemps alleluya ndeko na ngai bamabala oyo tozali kopona na poto toyeba ete bakokoso ekoyaka na ntango ekozala ete yo omoni kaka ine camerounaise aza kitoko formule na banzoto ne barelief na sepeli na yango tika nazwa ye tika na bala ye mwasi oyo pasasa na bapossibilité pasasa na mikanda tika na bala ye mabe eza nango te na le présent mais vie ya mutu valeur nango c'est la fin qui justifie les moyens c'est le futur fitila yo mwana diaspora komona mboka na yo fitila yo mwana diaspora kodevelope kongokinti na yo fitila yo mwana diaspora kotala pension na yo oyo yo moko prepare na mayele na yo nyonso nzambe apesa yo exploiter yango mais okoyebisa ngai soki obalaki ine camerounaise pendant koza un angolais okoyebisa ngai soki obalaki ine sud africaine yo congolais soki ntango bokoyeba mpaka soki ntango komi koprepare vi na yo ya kidiaspora mpo ozonga na mboka na yo mpo ozonga na betelemi na yo yo oyebisa ngai soki oyebisike mama na bana mbongo tozali nango na point oyo tika tosangisa yango totinda yango na mboka na ngai mpo nanga somba lupango nanga construire yo oyebisa ngai soki mama na bana oyo akoyebisa te ngai mpe na Cameroun kuna mpe tozala mpe na terrain na biso mpe kuna ngai kutu na Cameroun balupango eza moins cher ngai kutu na Cameroun le pays est plus propre que pays na yo yebisa ngai soki okoza na difficulté ya kovoyager na mboka na yo mpo okende kosala misala ya construction 5 chantier na yo alleluya
merci pour l'économie. Papa président na biso asili kopesa biso initiative les 5 sentiers. Biso toko apuya kama makambo ya kitoko. Biso toko apuya kama makambo ezali pe ndakisa ngaso na landi na yango na bongi. Okobenga kolabo, benga na kolabo. Benga na komona ka eloko ya kitoko mutazali kosala pe na pesi ba appréciation na ngai. Mukolo nino kobanda oya yo moko 5 centimes na tango mwasi no azali na mundele kuna oyebiseke mama na bana mbongo tozali ko kongola. Ezali ko pesa biso par exemple, tozwa $500 to bimisa na 15 poto tina na mboka parce que naza ko construire naza na besoin ya 50 sacs ya ciment na projet na. Ako tuna mboka ndaka ngo ezali wapi? Ona pays na balabala ni na place ntango tala. Place nga naza ko mona ka balabala kutu eza na makadamisete. Yo ya ko mboko zo mbongo ya ndako na ngapo tinda kuna. No. Prudence na mabala ifezala. Mabala international économique na biso bana diaspora Nicolas Mikanda. Tozi makrete na biso, tozi ba moto na biso, tozi pouvoir na biso, tozi vie na biso to kabi yango Nicolas libala mariage bidon. Nicolas mariage o ezalete tikana kenanga kota awa parce que elle a de l'argent, parce que il a de l'argent. Basi bazali parce que tata wana koko wana il a des moyens na kenanga kota na ndako na ye. L'impatience. Vie moins chrétienne, vie moins disciplinée. Et moi, les quatre n'aiment pas la diaspora. Manque de discipline, les quatre n'aiment pas la diaspora. Ils allaient couler na kati na biso. Tu as comme on a un boka na couler les kimi. Non, biso pe la diaspora, tu as pas couler na biso. Tu couler na ils allaient tous ako yeba été fitir na comme bloqué. Parce que on a ko bala une sénégalaise. Mais la sénégalaise a ko permettre aux boka ndako pour tinda na boka le pour construire ndako. Mais la sénégalaise a Sénégal, c'est encore beaucoup plus propre que le Sénégal. Yo poko bueno, et comme il tire laissé. Moi la diaspora yo nano balite fongola matoi. Moi la diaspora yo nano si obalite keba. Kasi yo moi la diaspora si obali déjà. Problème ezali na ngote tsanzola na yo kaka. Nzamba pambola bino. Sambela soko biko sambela. Quand on a jeune prier soko biko sala yango, je ne sais pas. Na ko yiko encourager divorce te. Mais bolingo lobi okoma mpaka kolia pe bolingo. Oh na bala moi ça me dit le problème ezalité bobala déjà. Je ne peux pas t'encourager au divorcer. Je ne peux pas t'encourager au changer ba formule na yo. Biso tozala poto kabola bonde côté. Tozala poto kabola mariage te. Tozala poto kabola banzola te. Mais yeba a été message ezali kaka moko. Yo mwana diaspora yeba pora no ezali ko souffrir na poto et puis no lingo kota na bapasa somo parce pas na nukutu eyete. O ezala ka les prémices d'entaille. Ezala ka ebandeli. Ezaka niteka mwasa nga boteza nga bansongo ve mwana na bandi ko pusa te mpasi na diaspora ilingo kota yo yebisa nga ikikuku wanoza na ngote yo yebisa nga ibisika wanoza na ngote kaka bilamba kaka mabala ya international yo yebisa nga soko zali mwana Angola oba mwana mwasi na zali mutu ya wambo yo zali mutu ya wiji yo yebisa nga soki bozwi decision ya kobala ya kozonga na mboka soki mwana akoboya boke na wambo libwe lovane ke toke na Luanda ako ndima Luanda yo bala mwana Butembo yo mwana Bakongo yo yebisanga lobi mwana Butembo so bite toke na biso na Butembo te ngana lo itoke na biso na Mbanzangu muto na Matadi bongo discussion kwei bongo yo kabola katikati toto za biso Kinshasa bo bala na pays moko. Ça c'est le premier conseil que je donne na ba oyo bazali ba célibataire. Mariez-vous entre vous dans la même nation. Ce n'est pas que nous sommes africains. Qui est africain keba bamboka pe keseni. Nakata mboka keba ba région pe keseni. Kasi bana ya mboka musikanda kaka. Mwana mboka matata ko ikozala te. Mwana mboka ko ikolo banoke te. Ngana moni région kuna nga ya ngote. Bitoke na sona Équateur. Ça va? Équateur kuna to iko mona mwanda kuna moins de $1000. Oui. Équateur to iko mona moi terrain sur place to comme so tana moi $500. Oui, vous prenez. Pour voir que ça a un drapeau quelque part et élément. Ba Amérique tamba kena na ligne et local bosso wela iko tele misa drapeau na bango.